doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. Que je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que message penza tous allez komona ke ezali koleka. Donc vraiment merci Nabino Batu Botalaka 5 minutes avec César Ngadi Yangona Lobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant d'abandonner nos émissions Oyo Nazali na nouvelle moko ya malamu parce que benga kangai bato ebele batunaka ngai ebele misusu bako benga bazo tuna soki tozali en direct mais sikoyo tozali ko pesa bino nouvelle malamu à partir ya mois de juin donc torobanda ba direct donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu soki biso to beti le mususu et zalaki makambo se lekaki mais boye ba ke 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboye et kozala kaka donc oyo ezala libanda mais oyo to continue direct tozana kati ya plateau donc à partir ya mercredi 3 juin tokozala na rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et robanda mercredi 3 juin après vendredi 5 juin donc toujours 5 minutes avec César Ngadi téléphone ouvert mais samedi 6 juin donc ekozala émission oyo boyebi on a na radio métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosalana invité. Invité Siko na émission wana izozala. Donc nazo Mbappé batu ya bakam mususu. Pour biso toza ba collabo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais tu Siko biso to comprenaka te ndenge nini batu mususu. Bon, tolobi critique eza bien. Critique oko critiquer présent surtout ba critique kaye, ba critique constructive. Mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini do yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadi même na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez émission téléphone ouvert ba émission à Siko to ça les ali téléphone ouvert binope bozo poser ba question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini. Pourquoi ils ont fonctionné net bisoté donc toroyamba bato bazana sima Katumbi toroyamba bato bazali na sima ya Fayulu toroyamba mebo bosanate ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo ya Félix Antoine Tshisekedi donc César Ngadi donc torotiki la bango bilobela te mais photo comprendre bango makamuni ne bazali na ngona mutu ya ngona pe téléphone et kozala polele donc nouvelle malamu ya ngona to pesibino donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin, bah direct et bandit, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous avons rendez-vous mercredi 3 juin, vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé, à 21h et bandit. Donc, pile poil 21h et bandit, tu repasses na bino 2h ou 3h, total quand ndenge ozala. Donc, il y a samedi ndenge boyebi, to bombi kaka, boré au to bando ça na radio. Donc, tous les samedis, à 14h en direct. Donc, vous s'abonner déjà. Et vous avez sur Facebook, vous s'abonner na compte Nabiso à YouTube. Clebois original, César Ngadi. Vous s'abonner déjà. Mais vous avez abonné, donc presque 50 000 abonnés. Mais vous s'abonner les sous parce que ils ont le en direct. On a donc ma solo penza oyo. Vous sepela kinango donc vous avez frango live. Donc Clebois original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live. Donc vraiment na kanisi bokozala déjà resepela bokomona bino moko ba bande annonce to préparer en déjà et robanda koleka 2 semaines prochaines donc to robanda déjà ko tiela bino ngo po bozala déjà na katia ben. Donc émission na biso ya lelo avant to banda yango pe lisusu donc tozali ko pesa vraiment ko souhaiter ba bon et joyeux anniversaire au Monique to bossa na rabato balandara bisoté donc mais oyo azali autorité munene ya mboka na biso donc ba nommé par ordonnance présidentielle donc ya azali mo landi munene ya 5 minutes avec César Ngadi donc yesoge monsieur Koti Alexa 5 minutes était atalian donc ya azali penza matoi
il y a président de la République. Avec comme pas président de la République, parce que président de la République, tu bombarder. Président de la République, président de la 4 à 5 minutes, mais là, nous sommes belé, mais Kinwani Masamba Kamitatu, oh, vous allez comme on a photo, boyebi déjà, il y a zali mon lundi il y a 5 minutes avec ses engadi. Boyebi hier, ezalaki le 19 mai, ezalaki anniversaire naie. Yango ana bisope, to profitaki, to pesa yango na 5 minutes avec ses engadi en direct parce que azali mon lundi il y a 5 minutes avec ces engadi parce que ma comme sous na kokoso ou bien information moko boye tant to ebisa rabino to zora information mususu donc ba yebisa rabiso et loroni lem susu to zana ba doute tout ni to reçoit information ya on a besoin na confiance na 5 minutes avec ces engadi. Donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire na envoyé spécial il y a président de la République donc monsieur Kinwani Masamba Kamitatu. Donc vraiment oumela parce que okoumela parce que a marqué kinga na période ya ba coronavirus to bengani na bi amendengeni na lobi na ngai donc bien abi se protéger bien keba na makambo alobi vraiment nzamba zo batela parce que yepa banga nzamba tsaka mabolongo na se net président de la République alobi na ngai nzamba ko batela biso parce que ba projet nyoso tout ozali nango na musala nyoso tout ozali nango na président na biso fachi il faut to kenene nango tina suka to mona changement ya mboka na biso bomoni bato bazali pembe na président bato assure do bazali na souci que ba projet nyoso tout au président zali nango et que tina suka. Donc ce que le président a reçu yepezo PC 5 zali nete ba misusu ba grand fa quoi o ba yaki président na pembe na président na biso ezali pour ba yiba ka bambongo na bango ba s'enrichir ba luka ba boma président na biso mais makambu na bango nyoso tout et ko simbakate. Donc vraiment Kinwani Masamba Kamitatu, l'envoyé spécial, il y a chef de l'État, donc bon et joyeux anniversaire. Donc si koyo émission oyo ya lelo tokolobela masolo oyo ya ADN oyo depuis Ibrahim Kabila à la Moussiango et pesi qui pelekese na côté ya Kanambe na banini nga nazo comprendre teneti nga boso ba yebisinga na kino sala ADN na obanga nini nga naza mwana papa ngati na ki osala ADN na obanga te mais bino sikoyo bozo se prétendre bozali bana ya Mzee Kabila ADN wana ndenge nini ekomi ko déranger bino ebimika sikoyo te autorité munene Sami Badiba ngata zaki na primatique tanga longwe abetelaki yango sete po bato musu batiaki kate alobaki azalaki clair ata alobaki on a ba circonstance nini etali biso tazali autorité munene alobango bino bozali kolanda kaka batu oyo bazwe soko ba nationalité na bamboka ba poto parce que kuneza organisé bongo bato bazwa ba nationalité na ba Afrique awa ba misusu kutu baya na bamboka na biso awa ba yato yebi papa mama te. Donc boyebi abando sa religion na abando sa religion na Kanambe sikoyo pourquoi et déranger qui te sikoyo ka ezako déranger puis tozali ko senga vraiment makambo wana il faut esalema biso ato yebi na bamboka oyo bana na biso tozo bota misu ba botama azali donc de naissance azali français ou bien azali belge ou bien azali américain de naissance mais ba misusu okozwa nationalité par donc mariage misusu okozwa nationalité par naturalisation. Donc ba yebi origine na yo ba benga yo donc français mais d'origine congolaise, français d'origine camerounaise. Ba yebi place au witi mais okoyi ko atterrir ka boité donc yo kombo na yo donc il y a Lolo Chouami, Doudou Chouami ou César Ngadi donc lobi ki oza français botama wana. Est-ce que César Ngadi azala na ba français? Oh donc Marie Chiboa ba na ba français azala. Donc combo na yozo la sakarake au wita koto mususu ato changer combo net ba kana ba changer ba combo metozo ba roy où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000 où son excellence le président Mzee Laurent Désiré Kabila se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré
les nombreux efforts engagés. Donc tu dois comprendre que azali mutunabi sauté. Toche la bino boyo kana ndenge Monsieur Sami Badi Banga Sigwa azali premier vice-président ya Sénat donc mukonji munene. Donc tant aloba ki yango amelaki masangate donc Badi Banga melaka masangate donc aloba ki yango parce que yebiti na nini alobi aloba ki yango neti ye aloba ki yango donc eko sala marape to ko koti sango ekota na ordre du jour ya Sénat il faut batala makambo wana to lingité ba ambiguïté to lingité ba désordre avant élection 2023 ndé to lobaki recensement mututu faut bana azali nani awita wapi donc tolanda Sami Badi Banga oyo alobaki concernant ADN. La loi doit être la même pour tout le monde. D'abord, premièrement, ministère de la Justice. Il faut ministère de la Justice et Coca-Cola suffisamment outillé pour l'ande la batunion. Tout les macaques à la dénonciation. Parce que tous appels à bande comme sous la nationalité à un pays frontalier. Baza nationalité à un pays frontalier, mais baza pe ba congolais. Ba o wana to découvrir dans monde eni. Oya mboka ya poto loko les a organisés bozo mona yango. Mais à un pays frontalier, ministère de la justice a osala ndemeni. Je vais encore plus loin. Ministère de la justice, il faut faire comme Matina point ameka abanda ko mener enquête pour la ADN. Pour ba misusu pe ba yawa batata na bango to yebite. Ba misusu ba yali ba ya ba zo pe ba kombo batata mususu awa mais so tali bango mobulu. Mais alors il faut ba enquête wana et kendeti na suka nango. Donc bino mo boito landa donc Sami Badi Banga lelo azali premier vice-président kuna na kati ya Sénat boyo kinteka lobi hein. Aloba ki yango na air on a parce que bato bazol ba Sami Badi Banga azali soki belge nini alobi vérité alobi bino bozolanda kaka ba nationalité oyo ebimi na ba poto parce que eza ba pays moko organisé bon ba misu bazwa donc azali burundais misu azwa azali soki nini et puis tozali na dossier munene oyo ya mutu oyo aya toyeba papa te toyeba mama te azwa donc papa d'emprunt maman d'emprunt cursus scolaire toyebite académique coutu donc encore moins donc il faut battre la dossier on a yangwana président de la République to beti CT pe to betaka CT recensement na mboka na biso il faut ça avant 2023 to yeba nani awita wapi oya wita wapi ndeki to lobaika soki avant 2023 salamité to reporter l'élection tous après ni kanamba reporter combien de fois abomana batu to lobite que élection ils a reporté recensement salama na 2023 avant 2023 pour vraiment makamona biso et les bien élection to voter biso moko makamutu ezala biso moko mais na lali ko sabino mama o soki Olivier kuta kenda ko bima muyombe na bamboka bayombe kuna pona makasa za même pas muyombe soka wuta wapi donc akei kuna donc bato bazai contacter bomana bango po ba pesa yeke aza muyombe te wuta soki wapi soka na est soki wapi et lobena wona za bayombe te bota la réponse mama mobimba azo kata sonité azo pesa réponse moko boyo ADN nani ango kutu akoloba ADN a prouvé que yoza tata ya mwana boza donc ye azakoloba o penza makamutoka musicien na biso les grands bombas nyoka longa loba ke ah to koti boyo moi ça mutazalité donc ezali makamoka soni mama mutu ya respect aloba penza ke donc mutu moko ko prouver te parce que nyo surtout na yebi ke mobali na ye zo gêner ADN oyo bazali koloba pe ko sala ba boyoka o makambo penza donc première dame ex première dame donc mutu azo se loba ke yaza exemplaire abeta masolo boya ko za exemplaire te parce que donc yaza yi kanambe azo ke kutu azo momi ya masa kanambe donc on peut ça biso ba leçon morale te ozo so azaki momi moko ya propre ya calme angoko linga kanambe te kanamba bakaye na master na ye donc opesa biso ba leçon te bokaka donc momi mobimba donc mama mobimba boka makamba zoloba. Pas de commentaire. Pas de commentaire. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? Donc bino bolandi donc oya zoloba wana ezali désordre na bango soki ba wita wapi wana zoloba ke mwana ayebi papa ne soki ndai ngai nazali mwana papa ngadi Michel
donc il y a encore côté nango doute yo soki donc tellement que ba mbrouille eza soko bo 8 wapi yo na mobile na yo ozako loba que on a na reprouver donc tozo peso zolanda donc oya toyawa mukolo mwasi ya mutazalité donc désordre na bino et talibino donc ADN il faut ça la yo soko yebi mobile no yebi papa na yete yo yebi soki mboka utate et talibino donc bisoto yebi ke place ba 8 Ibrahim yebi ke azali mwana ya Mouzé Kabila yango na sengi ye mope ba sala ADN ba tutu ba sala ADN et puis donc bazali na revendication ana président Monica Makanki abiali bo colonel Kendolo bimisaye so ka zo réclamer wana ba ezo gene binone so yo yebi kozali mwana Mouzé kende ba sala ADN parce que ba misusu na pe ba sala bango ADN. Bonjour bande konanga ba congolais ezanga inde kona bino awa na Kinshasa Ibrahim Kabila na eli susu lelo liboso na bino pona depuis ba événement oyo elekaki nazwaki temps ya kosolola na bino boete pona koyebisa bino pe makambo ndenge nini eza kokende boyebi nasengaki mort ya Laurent Désiré Kabila donc jugement na esalema oyo azali moko papa na biso. Et puis nasengaki lisusu biso bana nyonso ya Kabila Laurent Désiré tosala test ADN pona toyeba na bosolo mwana ya Mouzé nani. Et puis troisièmement soki toyebi il faut bayebisa biso papa na biso atikaki tonga nini eloko nini atikaki pona aza pe na bandeko na ye bapapa leki baza batata mwasi baza bana bazali basi na ye pe bazali oyo basungaka ye na baliti na ye po mutu na mutu azwa ataka mwa eloko moke moke ezala na mémoire ya ndeko na bango mobali na bango papa na bango. Mais boyebi bino nyonso nakoki koloba lisusu te nazonga nsima ebele boyebi ndenge makambo elekaki ndenge batindelaki ngai bato baye koaleve ngai ntango baye kotindela nga bato baaleve ngai bato wana nasengi bango papier baboyaki oyo eza te nini bon malgré bazalaki makasi mingi ndenge babandi yango bayaki bametrize ngai chance ni tete koganga na population bayeba elinga kozala eloko mosusu ntango naye koganga population ayebi ke bazwi nga nde bakendaki na ngai epai ya général Kasongo na province tokomi wana natuni bango question nani afundi nga plainte eza wapi ozela mutango azoya aza wapi nasali nini nde bayaki kobimisa namoni kaka baye na plainte moko batindi yango na telefone baye koyebisa nga o Mugalu nde atindi plainte. C'est vrai sikoyo soki Mugalu atindi plainte pourquoi bokoya boye na désordre naye kotala namona plainte yango mutu ya yaki awa te nde eza nde ya flash botala na telefone na papier bozoyebisa nga bake kofoto kobimisa ngo rapide baye nango. Bon toleka wana tozala un peu rapide l'essentiel toza nango besoin toye kokende rapide ndenge basalaki makambo na bango rapide bomonaki parquet pa nakomi kuna bapose nga bakestion na tuni na bisa va problème eza te nga nakoya na babiloko na nga nyonso ndenge ezali jusqu'à ce que na memaki jugement na ngai ya kolakisa ke naza ya solo mwana Mouzé et puis nayaki na passeport na ngai oyo Mugalu apesaki ngai yango ntango tozalaki na Lubumbashi après savoir kosolola na ancien président de la République Joseph Kabila wa babengaki biso nyonso famille toyaka ngai nasengaki oyo yanga mutu na mutu abandaki kosenga na ndenge na ye nga nasengaki yanga nalobi basalisa nga nakende bapesa nga moyen nakende kotanga. C'est ça. azongiselaki nga réponse ancien président Joseph Kabila alobaki bokotala yango na Mugalu makambo wana nde
mugalo ayaki kopesa nga passeport na $1000. apesi ngai nde nakendaka kotanga. Kendaka Kenya navandi kuna papa sili nde tina yaka kozonga isusu. Nalakisi passeport nanga. Sikoyo esengaki nini bana mboka boyoka, bana Congo ba diaspora boyoka. Esengaki ke ye mugalo aya tosala confrontation biso na ye nde boye loi esengi. Juge magistrat bengi mugalo azoya te. Soka ye amataka kaka likolo nga moko na yaki lendi na moni amati kaka likolo akiti na ye aboyi koya kokomepa ya poke. Nga na okanisa babenga nga babenga nazongi mardi lisusu na ye. Même chose. O azoya amati kaka likolo akei avandi na yo. Na koti tie pa ya tango ko réclamer na ngai komi makasi nde avocat moko na monaki avandi wana magistrat laksinga bite avocat ye abi azoya to pesa 30 minutes. Tozaki nanu na 13h. Audience rencontre ezalaki ya 13h biso tozalaki déjà 16h. Nazela susu 30 minutes. Tokoma déjà ba 17h wana ba 18h biro ba usani ni bakokanga. Nazongi mais nazwaki décision na biwi yende afunda kinga lokola afunda kinga bato balanda kinga ya kokanga nga wana esengeli na General Kasongo afutela nga biloko na ngai wana nyonso oyo ba elema na ye bakendaki kokanga ngai kwa leve nga na biloko na ngai nyonso bafuta yango. Soki ke ezali bango baza plainte wana lokola mugalo ndayaki kopesa bango bayebani eloko ni ya kosala me ngai naza kuna te na makambo na bango nga na ota nde justice bazongisela nga babiloko na ngai nyonso oyo bazwaki. Et puis justice alandela ye mpona plainte contre enlèvement extraction et puis na nini na ezana ba nini susu natali wana na komite me ekozala naza siri na publiaki plainte bomonaki yango eloko naza kosenga yango wana bazongisanga na bato wana. Et puis eloko mosusu nasengaki epa ya président nani magistrat nasengaki magistrat il faut apesa biso ngai surtout réquisition et puis atinde la famille nyonso réquisition bato nyonso baya eza ba Joseph Kabila banani baya et puis ayebisa mugalo mama wana na papa wana oyo ngai ye mugalo alukelaki ngai baya kwa to sala ngai na papa wana na mama wana test ADN nazapre soki na silisi Joseph Kabila pe na Jeannette na Zoe baya basala test na musée awa tomona ndenge nini ba résultat ekosalama et puis test na biso eza te tosalela il faut totinda ngo ekende étranger basala poto ezala triplete nde yango eloko na koyebisa bino toza nango pour le moment yango wana c'est que esangi koti mobulu mugalo akomi kokima magistrat oyo ye moko ayaki kotika dossier akomi kokima donc makambo ekomi mobulu. Eloko ya misatu na koloba ezali sécurité na ngai na lancé appel lisusu na garde de la nation, garde de bon fonctionnement ya constitution na biso ya mboka Félix Antoine Tshilombo. Naza kosenga mon président naza peuple na yo biso nde tovotaki yo soki makambo ya boye ezali beta sete kaka ndenge obetaka wana toyoka yo loba atoza mwana mai na ngai atoza pile ngai mais soki oke à côté na justice ebengi okokende korépondre. Monsieur le président nasengi protection na ezala mpona nini chaque fois soki naza kokende kosamba baza kofilenga na bato moko non identifié baza kolanda na badip moko filme makasi vie nange komi ya danger peuple congolais boyeba
mais ata ndenge baosala bongo baobangisa ngai te na ozonga nsima te na obanga te parce que nayebi cause oyo nazo réclamer eza cause juste nde yango eloko na ngai nayebisa bino bino nyonso misu na bino ezala na justice botala ndenge makambo ekosila ngai na bango baplainte oyo aza koya nango avis de recherche oyo azalaki nango auditora eza ya lokuta eza baje na ye mogalo asalaka ntango babandaki komanipule justice toyebi makambo na bango bien yango kutu babandaki koempêche biso ta wana toréclame badroit te mais awa naza koréclame droit bana na muze famille na muze bazonga na nzela na bango ezalaka kaka mutu moko akobima na famille atelemisi mpona bato misusu mpe bazwa droit na bango sino te soki oyebi kosenga droit na yo te eza na mutu akosengela yo droit na yo te eza na mutu akotya yo na badroit na yo te bakongolais nasengi bino merci na soutien nyonso bozosoutenir nga merci mingi et puis nakopesa bandeko na nga nyonso na Katanga mbote bakamarade bayaya bapapa na biso nyonso oyo muze atika biso na bango kuna toyebi papa Kyungu merci mingi papa na ndenge ozoyebisa bato verité oza témoin ya solo ndenge tata mwasi shangasi yangu kibawa tata mwasi nanga kibawa bandaki koya wana tozoya tozomona yo papa na pesi grand frère Moïse yaya na biso toyebi azalaka na motema malamu Moïse Katumbi na Lubumbashi merci mingi na basoutien na ndenge ozo éclaircir bango boya pe na batanzanie oui c'est ça poa lokuta kaka ozalaki wa biso toyebi yo yaya na biso Moïse mais bakomaki koyebisa biso o aza congolais te nini te toyebi ndenge ya bato wana toyebi ndenge basalaka grand frère Moyambo merci mingi na soutien na bino bolakisi ngaki naza leki na bino bokoki kotika ngai te merci mingi na peuple congolais Kasumbalesa Mokambo Sakanya Likasi Kolwezi basoutien na bino nyonso naza kozwa pe Lubumbashi et puis Congo mobimba soutien na bino surtout bandeko na ngai ya Kinshasa merci mingi na bino soutien ningi osali na bandeko na ngai ya este naza koyoka basoutien na bino bandeko na ngai ya Kisangani kuna na Equateur tu nyonso Congo mobimba merci mingi ngandeko na bino na kolemba te nazo continuer na makambo tina suka en tout cas tolandela makambo ndenge esengeli justice esalema test ya ADN esalema nde eza problème babilobaloba wana eza na ntina te bino nyonso boye toyeba ndenge tosilisa makambo nasengi kaka protection na ngai communauté internationale badroit baorganisation ya droit de l'homme international nasengi bino mpenza bosécurize ngai miso na bino ezala likolo na ngai mpona naza kose retrouver pour le moment na insécurité totale nasengi bolandela makambo justice esalema na bana ya musée bazwa badroit na bango mort ya papa na bango esalema na ndenge ya bien nasengi ambassade ya États-Unis d'Amérique boprotéger biso bolandela pe procès oyo ekende bien mort ya musée toyeba eza bacrime contre humanité bolandela ngo France Belgique botika dossier ezala boye te malgré nalobi na lingala langue nationale mais eza na bato bakoyebisa chaque ambassade na balangue na bango oyo bayebi en tout cas merci mingi naza awa naza malamu te santé eza malamu te nayebi te eloko nini basalaki nga mais nakosenga na procureur il faut na sala pe bateste ya bamaladi mais kosala yango ifo naza na sécurité po ndenge baza kolandalanda bongo nazoyeba te balingi nini en tout cas merci mingi na peuple congolais makambo ezali wana tozozela mugalu na plainte oyo totikaki aya a répondre merci mingi
la lutte continue. Donc vraiment, tout bête qui s'est on a pas beau yé, botala donc moi sur Azali Koloba Makambo, Mama Koki, Kolobate. Donc à cette autorisation donc désordre des na Makambo mais désordre on est aussi là parce que dossier on a président de la République Yemoko a aussi on a maboko to memango tina suka. Donc kanambe na yo soki boyiba ki boko sili sango ndenge bana kini balwa. Boko si sango binomoko. Donc to marqué une courte pause publicitaire. Ndenge binomo boyebi partenariat oblige donc tozali toujours na deux partenaires na biso donc Romain Ilunga les grands traiteurs azali na katia Belgique ndenge confinement ici donc il faut vraiment se presser bo bengaye donc bo zo ba rendez-vous na bino parce que donc carnet na ya ba commande eza penza serré donc bo benge na cadre ya 5 minutes avec César Ngade akolukela bino kaka date moko bo bangate ezali ba prix ya bana mboka. Donc deuxième partenaire na biso ezali Sepela TV donc décodeur ya mukie au China poche yango eza avantage na eza neti ba décodeur to za wana côté et vendre sika mo me wana ozu yango China poche OK place sur tout internet comme mukilimo bamba au branché au tali ba émission nyoso tout eza na kati sport donc théâtre politique nyoso tout ezali na kati donc ozokaka bilengi ya Sepela TV. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc binomoko tozongi na plateau na biso ya 5 minutes avec César Ngadi ndenge binomoko bolandi donc wana eza ba des partenaires na biso auto recommandaka bino parce que il faut consommer congolais. Donc il faut que tchapwa na banamboka tozala neti ba chinois ndenge bazalaka chinois akendaka na banki te chinois ceux qui muninga na ye akoede ya déficit mbongo ceux qui mbongo ne boti azongselie po chinois qui na banque ezalaka passe mais biso il faut
avec Félix Antoine Tshisekedi président na biso ya mwana mboka bolingo il faut ezala entre biso na biso na makambo nyoso tout oza kosala mama moko abeyinga kutu avant na sala émission elle va se reconnaître alobi na beta sete na bolingo na betaka déjà sete soki tolingani te olingi moninga na yo te ekosimba te donc biso na biso ba congolais il faut tolingana bomoni mama oyo olive soki mama tolobaka mama po toza na respect awa donc ba mama babotaka biso mais azali na soni te aza kobimisa makambo moko bo ezali donc parce que kaka babeobi soki eloko ezoswa mutu donc ozomonake parce que eloko eza na kati soki ezoswa mutu eloko eza na kati yo mama olive totunana yo so oza muyombe eske oyebiki ndungu oyebiki ndungu ndenge baliaka yango oyebi yango te so oyebi yango mpenza donc ndenge ozongiselaki Ibrahim Kabila réponse ozongisela biso réponse mais kotuna pe te so kotuni okoyeba mpenza ndenge ezala te donc vraiment tobetaki sete na 5 minutes avec ces angades parce que tolingi sous confusion te tolingi sous ambiguïté te tolingi sous te yango la toza kosenga recensement efo esalama bo se rendre compte que depuis 1984 recensement esalama na mboka na biso te toyebi kutu te ozomona makambo nyonso tu oyo ozomona ke ba caméra oyo ba koti na ba contre parce que caméra za congolais yango ça Félix Boté ango yo le ata mawabi tozuka pouvoir sikoto tika na tala ndenge azoyiba na ba coiffeur na makambo nyonso tu président na biso po nzambe azobatela ye po azali mwana nzambe azali ko batela ye tolinga na biso siko nazali ko yebisa bino likamoko parce que na landaki yango mukie et ça linga vraiment pas sinama on a monté pas batu mususu ba mona aka batu au comprendre amoni mutu azo sa l'émission ayebi place a witate ayebi azalaki nanité donc buzobe kota tellement internet donc yangana na lingi lelo vraiment na loba parce que batu ba yebi na kombo ya Jean Poyi biso to ba ngé pipo do wana za massa na biso donc depuis vraiment adolescence siko asala makamone donc érotech asala ka be mission bo mona ke sur internet mais bo yeba yazali mutu andako azali mutu azalaka na sima ya Fachi Beton ya Félix Antoine Tshisekedi mais polémique bimi ba msu balobi ke ba bengi na téléphone en pleine émission na ye bazolo bane oyo okena ko lia mbongo ya mida ya caméra mais non mais vous mais bolo ba makambo za nzela érotech azali professionnel bino boka si érotech Jean Poyi asala ke mission fele azali professionnel aye boye donc ba proposer reportage parce qu'il y a quelqu'un qui vers Amida moutaye vers ye ba bengie il faut pas foutre là donc transport naie train naie à première classe il faut à première classe accueillir il faut à la loger dans hôtel à partir de 4 étoiles donc à l'ali baké à sa émission ba foutier siko ba foutier par rapport il y a prestation naie à musala donc bilo bolinga sala ofele ba foutier ezateke azumbongo soki ya Amida donc il y a ngana linga lelo boye balibela ke mpoyi donc puis pompoyi donc Jean Poyi aza professionnel so ga ye asali musala ne ba futa ye Amida pesa ki ete ke cadeau bien ke ndo lobela ngai ayaki asali musala na ye ba futi ye azali donc muto azali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi donc to tika polémique ya koloba bonga kutu masananga donc puis pompoyi donc masananga uto falo bakata la ngo ebele parce que za ngo lara muyibi eza ngo lara ya peuple congolais yo kutu donc oyokela ba ngo falo bakata ba lara ebele eza lara ba grand fa quoi donc ya ngona linga vraiment na beta c'était bo comprendre donc batu mususu donc bo tika ko sakana ba ngo kaka po bo moni ba ngo internet bo yebi passer na été donc puis pompoyi aza grand formateur ba neko formé batu na informatique bo taleka ateke ndenga commune érotech donc bon moi na tanga zo so na bino bozo sentir vraiment que matière grise ezali na sima donc vraiment na ngi na beta c'était na likambo wana penza ya érotech donc Jean Poyi donc azali mutu ya ndako na biso donc na komi presque à la fin ya émission na biso lelo na ngi koloba vraiment avant na sukisa donc makambo o ya ADN tokotika ngote to memango tina suka parce que comme on ningisa côté kuna omoni soki mutazo ningana donc ayebi makambo o ya sali parce que ceux qui ba ebiso ADN suko zali sur na makambo ezako makambo wa papa ezako mo wa pamba likamoko donc kutu ya kolobate donc vraiment toko rater bango te toko zala na bango tina suka toko mema bango monike bakomo mela pema politique oh Félix Antoine Tshisekedi azomema ba na politique oh azomema ba na politique neta mindele eza te poison bio boma mutu donc kaka bo technique ti okolemba leli na munoko mboka donc vraiment avant na sukisa nouvelle amala mususu ndenge na pesa bino ne bandele ezali ke à partir ya mercredi 3 juin
to bandi ba direct na biso donc 5 minutes au bomona ko ezalaka enregistré mais 5 minutes à boyezo tikalaka poa o ezana elengi nango mais à partir de 3 juin to bandi le 3 juin vendredi 5 juin donc émission 5 minutes en direct sur YouTube, téléphone ouvert, vous avez la possibilité à benga tout ça là donc pour préparer mission tout ça là sujet au tout vendre là mais esprit kaka donc il y a la musique esprit kaka donc il y a 5 minutes aux angate donc et puis samedi tous les samedis à partir de 14h jusqu'à 16h donc ils là rendez-vous des patriotes avec invité au ndeng bobandomo na radio na yambaki ba Kamita Tumasamba na yamba batu donc il y a ba partie belé na yamba ba Gimisho wanzo kaka batu na biso na yamba Omana Ochudi donc wazali mutu ya Katumbi kunda tozo yamba batu mususu poto comprendre bango botu na bango pe ba question directement par téléphone donc tout comme na suka émission na biso ndenge na lobara ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à nous les faire remonter directement sur notre site internet cleboaoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube. Donc vous voyez qu'on a commis na souka émission base. Base, il y a un makambu. Base, il faut que la base. Moi, makambu tout ça là. Moko moni batu babandolo ba émission politique ndenge nini ba dédicace donc ba dédicace et quota na ba mers na biso donc base yango nde vraiment makambu donc base boyebi ke moko polémique ngo quota na 5 minutes ngana bifo na yo ko la base na tuni base ba dédicace ezalawe zalate mais base et répondaki ke ba dédicace il faut zala donc yango na totika yango na suka bato yo na suka ke ba moni ba dédicace za pona bangote au 4e émission mais en tout cas on est allé remerciement to pesaka na batu oyo balandaka biso na batu oyo bapesaka biso ba idée oyo to sala moko na 5 minutes avec César Ngadi toko banda tokeyi na Afrique du Sud plus précisément na Durban pour na repesa le grand couturier Augustin Mouyamba kuna na kati ya Durban azangaka 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na Canada pour na repesa Rodrigue Nzolo boyebi Rodrigue Nzolo azali congolais oyo a utaki Brésil à kota Canada période oyo donc bandeko na biso ba dindaki na kati ya mai pour na kokatisa ye mutu atindelaki biso ba image donc Rodrigue Nzolo donc na famille mobimba bazali siko na Canada bazali ba landi minene ya 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati ya Finlande pour na repesa Maître Senda donc molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Après Finlande, tokoti na kati ya Tunisie pour na repesa Linda Pemba, petit sœur propre au Azali na kati ya Tunisie. Azali kuna arataka 5 minutes avec César Ngadi. Donc Linda Pemba, merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na États-Unis d'Amérique pour na repesa Richard Mbuluku azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi na ba réseaux sociaux. Ce qui 5 minutes ka ekoti ndenga panzaka yango vraiment ezali ko panzana d'une façon virale donc merci beaucoup donc na kati États-Unis na Richard Mbuluku na keisi ko na kati ya Lubumbashi na epsa rabino ke soki mutazola ndabiso kuna na mboka ezala vraiment esengo trop parce que ba mega ezala neti biso atena ezali ko pesa Elia Fayakuba kuna na kati ya Lubumbashi na Katanga merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya London pour na repesa mama Bibi Nchwami donc merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Londres toke siko na kati ya Autriche pour na repesa molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi les boss SK les boss SK donc hier à 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment ils allaient par obligation parce que ils allaient penza vie penza ya kati ya mabele donc vraiment merci à trop les boss na kati ya Autriche. Siko tozongi na kati ya Kinshasa pour na repesa donc Guillemassa azali donc molandi munene et puis azali toujours na sima ya président de la République azali na Tunisie siko azonga Kinshasa après l'étude na ye donc Guillemassa merci à trop na nyoso tout au sala rapport na mboka nao pe na 5 minutes avec César Ngadi. Après Kinshasa siko tokei na kati ya London tozongi na kati ya London bebi na kati ya London topesa rambote na José Kano ki kakamene par obligation ozali na kati ya 5 minutes soko tosisi na José Kano ki kakamene tokoti na maître Wera Mukuna openza maître solo asalaki tout pour sécurité à présent na biso na Londres ezala malamu donc moi mbé bimaki te parce que
baluka ki angote bakoka ki angote donc maître Weramukuna merci nanyo surtout au sala 5 minutes avec César Ngadi sokomoni maître Weramukuna okomona mbala moko maître Rajamoule donc azalakana maître Weramukuna donc bango penza bazali batu o bazali na sima président de la République pe bazali balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi to zongi awa na kati ya Paris pona kopesa mbote na les Yvelines na Mingita Nchiku, merci à trop, Nanyo Sotou, au Salaka, na 5 minutes, avec César Ngadi. Toke Isikoyo na kati ya Esson, plus précisément, na Grigny, pour na sa Brice Mpiana, Mbote Belé, donc Brice Piana, Bango Banda Miché, Banda Bomwana, donc Sototangi Brice Piana, Tokobo Sanate, Lolo Munongo, na kati ya Bella, donc Bamasta, ya Doudou Swami, Doudou Leto. Kei na kati ya Kinshasa, pour na sa Lolo Milolo, Mbote à trop, donc il y a sa collègue Nabiso, donc il y a Pesa Koti, Namasolo à 5 minutes avec César Ngadi, donc Lolo Milolo, merci à trop, na fidélité, nous, Nanyo surtout au Salara, na 5 minutes avec César Ngadi. Toko Soukisa, na Katia Senemar, plus précisément, na Katia Melun, pour na repesa Gigi Chibangu, Mbote Belé, et puis Toko Bossanago, jamais na Makambo Sala, Yomoro Yebi, Pe Toko Soukisa, na Baïs, petit nabiso Baïs, donc vraiment, donc Gigi Chibangu na Baïs, Bazali, donc petit nabiso, Yakati Masolo, do Bazali, petit moro penza, Malam, donc Soki Nazali na Melena, qui na Katia, Damari Lelis, na Kosuki Spanana, Damari Lelis, pour na Rope Sambote, na petit nanga, Papine Defla, donc moi na Lemba, na Katia Paris, Papine Defla, donc vraiment merci à trop, Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai pour un nouveau numéro dans 24 heures. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboaoriginal.net. Nous allons nous retrouver, comme je dis tout à l'heure, dans le plus bref délai, donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Akozouama, et Tkelmikola Kotanga, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi, on peut détourner Bandi Bako. Mais toi, tu crois que Balandi, on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil a lobby a vu, bon, du Kamako, au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tangakana, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.